tous on a nous extrait na nous ya film endenge za la film ezana nous besu film ezana nous besu tous on a nous extrait ya film o ezole kana kati ya Belle Vie TV leçon morale et le mon frère comme une leçon morale tous on a nous extrait wana. Ouais, très bien. Non, je suis pas triste. Très bien. Mais comme d'habitude, j'ai fini la cuisine, j'ai fait la lessive, la vaisselle, j'ai repassé. Voilà, j'ai appliqué la table pour que tu viennes et manger. Voilà. Tu vois, c'est... À chaque fois quand je te le disais, je te le répétais. C'est ça, c'est ce que je voulais. Tu trouves pas que c'est normal? Je suis au boulot, je travaille, je rentre à la maison de tout normal. À salir là, à salir cuisine, à se préparer, à se reposer. Et elle s'est fait très bien pour attendre à son matin. Et quand le mari revient, il trouve sa femme jolie, sexy. Déjà, c'est le boulot pour la recevoir. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est ça le mariage. C'est ce que je voulais. Ouais. C'est ce que je voulais. Et sauf qu'on a eu une discussion pour ne pas comprendre les bêtises, pour la question. J'ai compris que tu avais raison. Tu avais totalement raison. C'est ça le rôle d'une femme. Même si tu es étudié, tu es licencié, tu es appelé à faire le ménage, tu es appelé à attendre ton mari, que ton mari puisse accomplir ses rêves, son rêve de devenir, je sais pas, architecte, informaticien. Bien, madame. Madame, oui. Souvent, la salle qui se pose. Pas de problème. Comment Ah, c'est le même que tu peux regarder. Bon, on a fait le portail. Je parle du papa, on a dit d'accord. Azali. Azali, parce qu'il n'est pas. Mes clients, c'est mon pas à chambre. Azali, c'est moi. Il me dit que c'est sûr. C'est bon. Je me fais comme ça, je. Donc, maintenant, je n'ai pas pris. Quand tu as pris la mission des alagas. Pas de problème, tu as par carte, tu as au foot à rabot. Aux arrêts, c'est toujours la chance. Les secrets des mariages, baby que mariage est bon ma makambo belé. Mariage est bon ma makambo belé. Parce que nous sommes au monde benanzela film pour mon écart benanzela na bag na ye zoka bag comme na ngoye échantillon. Nanda kukuta zalaka na ye kimiate. Bande ko to ke totala. Deka na bande ko lo ba to booster bande ko na biso. To booster bande ko na biso to bi ke di na la biso. Quand ndinga zakala biso lo ba na yete. En tout cas ya tipaka na yete focus. Et le bâtiment madame Belle Vie te focus. Botonga bo sala nyonso focus ye akoma na ye kaka. Bolembisa pe na ba madame yo bibale bolembisa pe na nute. Ah! Bolembisa na ko koma pardon bolembisa. Bongo bandeko ndeka to totala ba extrait wana en tout cas na lingaka mingi polo de la ba art ba f ba la biso ba so sala potala kaka photo booster ba ba moto alingaka ndeko na ye a soutenaka ye na misala a soutenaka ye na mafinga te a soutenaka ye na mafinga te lokola ndeko na biso mosusu na libolo koko oza convoqué IGF abengi yakata ozo yiba mbongo leta makasi bolo koko Boloko koto yiba mbongo leta makasi yaya. Ah. Tana binga na mona suka ba soni. C'est-à-dire que nga mamboye la ngara. Mais ezak important te to ya boto fanda to lobaka parce que tona bandeko o ba sala misala ya kitoko. Bandeko o bazo nourrir théâtre na biso, cinéma na biso. Moi total ba makambo na to ya to lobaka et ça na moto je to ba makambo. Bon bandeko balandi, kuna bana mama na mama ba bebani. Ndena bandeko ko lobalo, bana mama ba bebani. Tant to sala ka ti camarade totalaka. Totalaka lobby ngala camarade nga o e suka ndenge est-ce que camarade nga o asa songi est-ce que camarade nga o asa lokoso est-ce que camarade nga o asa bilobela est-ce que o e balante so moins na trois choses e balante en tout cas botika bokata eloko na pauvre la pinga na ba camarade mais na sala ka ndena ba pire serre parce que ba pire serre ba camarade nga
Baba camarade n'a raté. Ceux qui a conseil, bah bien un conseil, bah porter un conseil, un plus na fandi na haut. Des pana fanda na ba bianca zanga, ba pamela matondo, ba dipine, ba charge tout est quota. Des tout fanda wana. Les aketele qui n'a vu sur moni place au sala ngo boy, il faut que na ngo boy. Et là quand on soit tête c'est pas ma bébé télé melanga parce que naza leki na bango. Mais c'est toi ba camarade. Moi maman na eba tambola na eba sala na yi. Mwana mama tanga ya ko boya ko senga bolimbisi. Amemela biso tala buku lokwa ya bato Jehova. Bazo kende prédication. Ayaka nango wapi na capacité. Yaya pa ya marate ayambi. Émission les karaté émission leki. Souvent yo pe sous Cynthia. Tant au moins déjà mutu abeba la bata bolisa abeba la liara le luta mulai to bata pyjama ste. Ndoki ba liara le luta mulai. Tala lelo. Si ba comme ko bintana la leki pes pour ba lobi ke soko yiba ka téléphone soki ya joueur. Tala wana tongo zala na ki camarade ba bisaka ngote pona nini po bo mona ke ba camarade ya lelo bilemi ya lobi. Ba ya to zala ka mayele. To zala ka ba mayele na ba fille to zala ka mayele. Ni kana uta ko lo ba ne bande songi za lelo ya bio parce que matière est spécifique on peut nga la vili téléphone nga na tia na kata ndako na biso boye pona ya ko loba yango yo yaya tabonga biso nyonso toyebi ke mama moko ayaka alekaka na émission apesaka ndeko na biso kuna mutaba nani mama baba out apesaka ekombo ya makolo soso toyebi mutu oyo ayaka finga ye makasi koleka na bato bino bobengaka bamokala wana afinga makasi ezalaka ye mutu oyo basalaki mpo bakanga epela ye ondire ezalaka banyini ya barépétition depuis ye yebane bandaka bato te ezalaka kaka ye wana asalaki bakanga epela bandeko nazotoka mena okende okapu ntina suka ezalaka ye bongo bandeko biso nyonso toyebi ke concurrence na kati ya théâtre ezalaka loyal concurrence na makambo nyonso ata na bale ata na nini ezalaka loyal ezalaka bongo ya mosala yaka komanga mpe na koma tobundana nde na bascenario tobundana nde na baboye tobundana nde na scène. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission, votre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice Chancey Siana, la Cléopâtre, comment autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, quand on a mis ça là, en tout cas, voyez Bogota. Les années minées, les nesses koinda, qui songi ya bio, eza awa. Nakati ya actif na télévision. Télévision bino boye nakati ya actif na télévision ezalaka en 20 parce que awa to no lobakenga na ranga mona suka basongi nazalaka vraiment mona suka basongi ndeka na lobaka nga ya mabe ya malamu en tout cas na ya na lobana nga ya ko condamner na condamner parce que nazalaka IGF. Voilà yango wana kaka ndenge to mesana toujours ko banda na ko booster ba star na biso ko booster bande ko na biso cinéma na biso congolaise et que vraiment liboso et tambola parce que souci na biso souci na nga ezalaka bongo bande ko na biso cinéma ba ko m'appelle ko la bande ko na biso ba Nigérien lokwa bande ko na biso ba Ghanaiens mingi vraiment lokwa bande ko na biso ya ba Istanbul wana lepesi ba benga ngo bongo etali nga côté des na lubaki ambition na ngeza vraiment bande ko na biso ya cinéma ba ko mabongo. Mais eza pasi pe mawana kotala batu misuso bayaka awa bayaka po bafinga au lieu que ba boucher cinéma na biso bango bayaka po bafinga ka bayaka po bafinga ka. Je pense que bon ngane na fandi lo na katanda mbule ezobeta libanda yango na moyena sa kisongi na sa mbula libanda isate yo na fandi lo na katanda ko bandeko kisogi ngeza bio OK non na katanda Bellevue TV en tout cas beaucoup ta film eza déjà wana
film na biso ezawana madame Belle ba titre opele li makasi bena okoka na ngape ni yango te my brother uti kosi my brother mon frère uti kosi la donc voilà to ke pe kuna na kati ya dina na kuna to moni pe film na biso ezakuna réalité à mariage, secret des mariages, voilà, secret des mariages. Donc quand tu retournes à Kati, il y a Belleville TV, ndeko nanga na za grand tia nanga yepe na famille libote ya makasi. Titre zani nyango pardon. Titre na monsieur zani nyango. Parce que na obo so na titre leke belé Maman Dosé. Maman Dosé, tikela bango pe batan. Tikela bango tan leçon morale. Leçon morale les awana déjà na Kati ya Belleville TV. Madame Belleville Dosé ko. Toko mo bot ko bunga na ba titre. Na lingna loba my brother, okay my brother de chez l'équipe. Félicitations à Mandeko Nyonso on va jouer na kati ya my brother, on va jouer ki na kati ya my brother. Maman étoile na somela que des fleurs roses, no yo tike là. Na yo tike la pas maman étoile fleurs roses. Et si quoi c'est pel senga na suka, wana film my brother. Yebisa ki Karine Yamado, alobi ke justice Nzambe. Et l'andara lisusu ba koko na ba kokololo te yo moko les concernés katango sa mabe na yo en tout cas nzamba ko frapper na mabe na yo olieka kita na ba descendant wana o bazana bango ba innocent te oyo loni okobuka ngo avant okufa okobuka to mona raba ndeko msuba ya na internet ba ko kosela ba makambu ba innocent ba ko kosela banka ba makambu okutu basala kibwe bazongisa kibwe ndeka ba ndeko ba ndeko na tozonga na mwasi momke film eza wana en tout cas to kende to tala yango to kota tozona nu extrait na nu ya film endenge ezala ka film ezana nu besu film ezana nu besu tozona nu extrait ya film o ezoleka na kati ya Belleville TV leçon morale et le mon frère to comme une leçon morale tozona nu extrait wana Chérie, ça va? Ouais, très bien. Un peu triste? Non, je suis pas triste. Tu es sûr que ça va? Très bien. Comment t'es passé le jour? Ouais, comme d'habitude, j'ai fini la cuisine, j'ai fait la lessive, la vaisselle, j'ai repassé. Voilà, j'ai apprêté la table pour que tu viennes et manger. Voilà. Tu vois, c'est... À chaque fois quand je te le disais, je te le répétais. C'est ça, c'est ce que je voulais. Tu trouves pas que c'est normal? Je suis au boulot, je travaille, je rentre à la maison, je trouve ma femme. À salir d'ako, à salir cuisine, à se préparer, à se reposer. Et elle s'est fait très belle pour attendre son mari, à Zomarandako. Et quand le mari revient, trouve sa femme jolie, sexy, déjà c'est reposé pour la aussi là. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est ça le mariage. C'est ce que je voulais. Ouais. C'est ce que je voulais. Et sauf que nous, on a une discussion pour ne pas comprendre que j'ai compris que tu avais raison. Tu as compris? Tu avais totalement raison. C'est ça le rôle d'une femme. Même si tu as étudié, tu es licencié, tu es appelé à faire les ménages. Tu es appelé à attendre ton mari, que ton mari puisse accomplir ses rêves, son rêve de devenir, je sais pas, architecte, informaticien. Bien, madame. Oui, Très bien, oui. Ayebi. Ok. Souvent, la salle qui doit se reposer, mais Ayebi. Pas de problème. Comment va le papa là? Oh, il est sur la mise là. Ah, c'est le bon ton billet qui va bagager. Non, il était dans mon lit. Bon, on a fourré le portail. Oh, le gardien doit fourrer là. Je parle de papa, on a dit d'accord. Azali. Azali, parce qu'il n'est pas. Mes clients, mon pas à la chambre. Azali, c'est moi. Il me dit que c'est sûr. C'est bon. Tu m'as fait une carte comme ça, je. Ton manteau, je n'ai pas pris. Quand tu as pris la mission des alacas. Par ma carte, je peux faire. Pas de problème, tu as par carte, tu as au foot arabe du coup. Tu me montres pour le mina Oyanga là. Osaka, c'est tu vois la chance. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je pense que bon, déjà extrait n'engé outi koleka. Tout le monde bongo lobi na outé ko ebi sabino vraiment que tout le monde qui bongo papa et lombe n'engé ni nazo la qui sa grâce nous le n'engé nazo la qui sa grâce Ronel n'engé nazo la qui sa bango le n'engé nini ba papa o ba komi mikolo ba papa Serge azala ki wana papa Kofi azala ki wana na papa Msaza ki wana vraiment boli msanga ba papa boli ki tellement belé na kati ya théâtre na biso mais félicitations parce que bozo jouer bozo pour incarner ba rôle na bien bozo la qui ça vraiment que en tout cas boza ba papa bien instruit
Voilà, to mona ki bon na kati ya film, c'est-à-dire que film wana eza susu ya koyinda. To moni bongo Davina apa. Davina apa na kati ya chambre na mobali. Mobali azotuna ye. Ngai mobali, alobaka na français nga mobali toyo mobali. En tout cas bandeko na sala moi bilan pour na sunga bandeko mususu parce que c'est OK na bongo comment ezakito côté to pesa bandeko mususu pasi. Mobali azotuna Davina bandeko. Et oyinda ezo yinda déjà. Kene na kati ya Belleville TV ko tatala partager. Yo ana akna actifina to saka be extrait ndambu poto pesa de bilengi kende kota tala kende sukuna na kati ya dina na TV en tout cas format kende kota tala film ezo le kakuna les secrets de mariage na les secrets de mariage to moni kuna pakalowi azali to moni kuna bandeko na biso bazaza ebele to moni pe bon kuna yemo ko susudi na naza les secrets de mariage bandeko to bike mariage ebomba makambo ebele. Mariage ebomba makambo ebele. Batu misusu omoneka benanzela film omoneka benanzela na bag na ye nzoka bag ekomela nango ye échantillon. Na ndako kuta zalaka na ye kimia te. Bandeko toke totala. Ndeka na bandeko loba to booster bandeko na biso. To booster bandeko na biso to ebike dina na la douce. Ka ndenga zaka la douce alobaka na ye te. En tout cas ya kipaka na ye te focus. Le bata madame Belleville focus. Botonga bosala nyonso focus ye akoma na ye kaka. Bolembisa pe nanu ba madame yo mibale bolembisa pe nanu te bolembisa na kokoma pardon bolembisa bongo bandeko neka to tala be extrait wana en tout cas na lingaka mingi kolobela ba art ba œuvre ba ndeko na biso baso sala potala kaka photo booster balibaka mutu alingaka ndeko na ye asutenaka ye na misala asutenaka ye na mafinga te asutenaka na mafinga te lokola ndeko na biso mususu na libolo koko oza convoqué ija fabengi oyakana ozo yiba mbongo leta makasi bolokoko ozo yiba mbongo leta makasi yaya bolokoko yaya ntango yo mibengi ke oza chroniqueuse toyaka mpona kopesa information oyo ezalaka vrai na exact. Est-ce que l'information yo la kabiso wana ezalaka ya solo na finga te ya jusque là na finga na ngate est-ce que ezalaka ya solo ya Bible écoute loba avant longola paille na liswa mninga longola na lisu na boloko longoli olongoli terre olongoli poti na lisu na oten bongo yo lingo longola poti na lisu mwana mwasi ya batu pourquoi to booster bandeko to biko soko zalaka no abakuka booster star na yo ko bino kuna bokoma na bino ba intérêt personnel na bino ya ba chaîne na bino ba futaka na bango bino mais bozwa kombo moko boye mwana mwasi ya batu loko le chantier bomamika na ba bouteille boyaka boloba boko c'est la mwasi batu makambo boloko ko to bandaki mission na ona ndengo silisaka na mona na ngate extrêmement encore ya film na bino ya songolo pakala otie wana eleki ndenge to salaka eleka te yo ya kamba moko pesi kamera bandi ko finga yaya tango zolo ba émission ke mutu basala madame Belleville boye ala pide boye makambo nyonso lokuto zo ya koloba boloko ko est-ce que za na ba preuve pour jusque là moi ça na kangisa mutu te na kangisa mutu te Posoka ko kangisa mutu mitaliboso ko kaya ko kangisa ko kaya ko zala ya bola. Mutaliboso ya ko kaya ko kangisa. Ale babino bokomo ya na basima parce que yenda ya na makambo lokuta makasi. Aya na makambo lokuta makasi yaya. Donc tango zoloba zalaka na barigma o eza solide. Kelelo autant ozo kene na parquet lelo autant bazo mema yo boye oyebiki naza na ba preuve nanga asala kango azongisa ki bo asala ki boye yaya est important te yaka lobela makambu na yo ndenge voisine na yo azo yaka ko bundisaka yo pona mobile na ete na fingi te na lobika vérité na fingi te jusque là ngape na finga na ngate na lobika ka vérité nga na mona suka basongi songi IGF de la presse bobo sana raté. L'état na binga na mona suka basongi songi c'est-à-dire que nga mamboye la nga
mais ezalaka important te toya boye tofanda tolobaka parce que toana bandeko oyo baosala misala ya kitoko bandeko oyo bazonourrir théâtre na biso cinéma na biso moi totalaka bamakambo wana toyaka tolobaka bamakambo ya lokuta eza na moto biso toba makambo ya lokuta te bongo bandeko balandi kuna bana mama na bana mama babebani nde na bande ya koloba lobi bana mama babebani ntango tosalaka kikamarade totalaka lobi nga na camarade na nga oyo ekosuka ndenge est ce que camarade na nga oyo aza songi est ce que camarade na nga oyo aza lokoso est ce que camarade na nga oyo aza bilobela esika oyo ebalani te so moi na trois choses ebalani te en tout cas botika bokata eloko na pauvre la pinga na bacamarade te mais nazalaka nde na bapire serre parce que bapire serre baa bacamarade na nga te baa bacamarade na nga te ceux qui a conseil bapianga conseil baportenga conseil implice na fandi nango depa na vanda na babianka zanga bapamela matondo badipine bacharge tout ekota nde tofanda wana ezalaki teleki na biso omoni place oyo kosala yango boye te fo kende yango boye eloko olingo aso te sepe ya mabe baotelemela nga parce que naza leki na bango mais se toya bacamarade baosala yango te baotika nga mpe nasala yango boye ya mosu mpe kokai mpe konuire ngai nga ntango na kolela bango basepela bandeko ntango nazoloba likambo oyo tomonaki bongo ndeko na biso asintia kapashe na mwana mama na ye batambolaka na ye bazalaka na ye mwana mama ntango ayaka koboya kosenga bolimbisi amemelaka biso tala buku lokwa ya bato ya jehova bazokende prédication ayaka nango wapi na kapashe tv yaya mpa ayambaka te ayambi emission elekaka te emission eleki sikoyo mpe susu sintia ntango moi deja moto abebalaka na bato abongisaka abebala liaka ne luta molai tolo bata pyjamas te ndoki baliaka ne luta molai tala lelo si bakomi kobimisa na landaki place po balobi ke soki oyibaka telefone soki ya joueur kala wana ntongo bozalaka na kikamarade babimisaka yango te mpo na nini mpo bomonake bakamarade ya lelo binemi ya lobi baya tozalaka mayele tozalaka bamayele na bavie tozalaka mayele nika na uta koloba na ebandeli kisongi eza lelo ya bio parce que matière yesu ke siko mpena nga na zwili telefone na nga natia na kati ya ndako na biso boye mpona ya koloba yango oyo yaya nabongama biso nyonso toyebi ke mama moko ayaka alekaka na émission apesaka ndeko na biso kuna nani mama babakut apesaka ye kombo ya makolo soso toyebi mutu oyo ayaka finga ye makasi koleka na bato bino bobengaka bamokala wana afinga makasi ezalaka ye mutu oyo basalaki mpo bakanga epela ye bien on dirait ezalaka banini ya barépétition depuis ye bane bandaka bato te ezalaka kaka ye wana asalaki bakanga epela bandeko nazotoka mena okenda okabwe ntina suka ezalaka ye bongo bandeko biso nyonso toyebi ke concurrence na kati ya théâtre ezalaka loyal concurrence na makambo nyonso ata na bale ata na nini ezalaka loyal ezalaka bongo ya mosala yaka komanga mpe na koma tobundana nde na bascenario tobundana nde na baboye tobundana nde na scène mais kasi lelo nazoregrete makasi bamama na biso bakomisi yango tina bobo tina naloba ndeni tina bavie réelle parce que oyo bosalaka wana ezalaka boincarnaka nde mutu ozwi mutu ma omikotisi siko na kati ya mutu moko ezalaka vie réelle te vie oyo tovivaka ezalaka na deuxième vie te lokola ya je ya mario te tozalaka na vie moko yaya ntango omemi bato na répétition mwa ya mutu naloba ya muchopi yo kotala moninga na yo wi na kati ya répétition na kati ya major zolozolo oyo tala moninga obengi ye moninga alobi mata nakomata te kita problème yango eza nini mpo yo moto ye kotala ngai se moto ye kotala motebi ke tobetaka kaka wi asoka abi entré yo na bamaître yo lokozala no makasi te oye na bamaître mama moni mokili oyo kande naloba yango la rue tourne
Quand des montres tournera boye, tournera 12 heures na tango, 0 heure na butu, 6 heures na tango, 18 heures na butu, ndenge vie ezalaka. Ndenge vie ezalaka. Tango yeli muninga, batu moko songolo pakala wana ezalaki. Po ba enlever ye, po ba beta ye, to po ba boma ye. Oya na ko expliquer biso za convoquer. Na IGF. Kuna to sarana te na IGF na sarana te. Ozape na convoquer. Problème ngo ezalaki nini? Problème ezalaki nini? Kaka yo moko. Nebe misoma uchole kaboe. O même mobali so bokaboe na ko kipe mamuna ete mobali aza libre. Aza libre ko za na relation nyonso o ya lingi. Libre ya ko sala relation na mutu nyonso o ya lingi. Yo popo na nzela na yo to yo lobike na komi na nga abakuku oui. Ya choix. Ezalaka choix ya mutu. Ezalaka choix ya mutu bandeko. Lelo okotala yaya ayeli muchopi batu soki pe ba enlever na mandea koluba soki pe ba kene na yeba sala ye nini bandeko nga na yebisa bino lelo soki muchopi azwi problème soki muchopi abeli ata malaria ata typhoïde soki muchopi amona na te atake voyage na ndenga kuzu to yebi te il suffit kaka publier soka publier te babiki muchopi amona na te yaya wana o apesa sila koma makolo soso yaya wana ndaza cause parce que ezalaka te kolanda mutu na lié ya répétition na musala na ye soki ye pe azalaka na batu moko zaki ba mal à la tête mitu esalaka te bakiti pena na po bazaki na répétition aza pe na ba mibali ba pene te po balinga bakita pena batie pe chivundu loko abino bomesana kotia ba caméra siko yondo linga kozala na soni parce que balinga batu na yo ebandaki ndenge nini oyati wana problème ango na muchopi eza nini ya koyebisa biso loko abino bomesana koleka yaka pena ya koyebisa biso soki problème na yo na muchopi eza nini pe koma tina niveau oyo eloko nini yo babongisaka te parce que nyonso ya ba artiste na biso ekomaka na télé ata na liaki na ngate na laki nzala na nango na télé mutasaki ke na lala nzala eza mutu kingani tozo zele loko te biso tozo zele bo salela biso ba film bien totala bo salela biso ba film bien Cardozo ye wana Cardozo le lozo koma ba film na chaîne ezo koma etalama ezotalama mais eza pasi pe ma kotala ba mama mikolo o boza na bana na bino pe botsaka bango déjà na ba scène ba sala rappel déjà ba théâtre boyara bo sonara na ba bana mitie ça ne se fait pas lelo eza soni kotala mutu oza na bana mikolo koyaka na TV ko ningiselaka batu mabele bo excusez nga pona mo ça ne se fait pas mama oza na ba koko Miss Lolo ozo sala soni na lobi kombo na yo na fingi te ngala ina oya na opesa des conseils ozo sala soni ya génération na yo yaya lukana nu solution lukelo nyanda yo loko me yo za ma prophétesse o mesena ko kanga batu bandoti mama sala rétrospective ya vie na yo sala rétrospective ya vie na yo au lieu que o se melaka na mama kamba batu te. Mais si yo oza qui peut osa ba théâtre awati. Otika pourquoi? Théâtre za pasi hein. Théâtre za pasi. Lelo ozuma kuta zo meka na mwa ndambu na mona film na esali soki 2 semaines eza soki na 5K. Azo meka. Bosala baje na koma bosala ka baje siko bozwa pe tela ndeko langa azuma ya na nga papa langa longola no nini babenga ngoni titre longola no nini wana longola na nu titre wana so babenga ngo titre soki nini obotsaka wana longola no titre wana peut-être etalama parce que c'est ce qui 3 semaines, ce qui 2 semaines yawa. Longo la pena babiloni misusu baza na kasi. Omoni boendo obandi na bien parce que ce ko sa mamna film ozana temps ya ko sela ba to makamte na TV. Ozana temps wana te.
Ozana tanga mes félicitations quand même parce que vous êtes courageux. On a yebela ki que ça les films ezaka ya minduki ya bitumba mais osali pena moi film na opé ya classique. Moi pe moni que na pesi félicitations. Si on va rési ya pour ça la telle roi ningo zo zelani. Pour moi pe na mona ke pelo asala na été. Zuma tia baninga na ona film. Wana ndeza kubolingwa solo tia bango na film. Tia bango pena na film boeza kitoko te boyaka bokosaka ba makamba lokuta. Ngana telemelaka na kaka bato balobaka makamba lokuta ngana telemelaka na bango. Ata na ndawo na biso na rabo musoko lo ba makamba lokuta ngana telemelaka na ngayo. Na telemelo parce que bandeko bazo sa misana bango ya malamu bandeko bazo koma ba film bandeko bazo sa tout se soutenir. Tozela kaka teke tokoma na mboka bapaya ndetango komona olbike te ndeko na ngai aza congolais te bolingwa solo e banda no awa tant tozana na mboka bolingwa solo yango wana lelo o mama so boya ko finga wana o finga ka wana soki nzamba lobi afongola télévision na ya lola ya babolamu bozala wapi bozala wapi. Ato yom to mona kiawa mikole ucholeka awa ba 2 semaines awa to moni awa malika baye balobike bazwaka soki $250 to boyite $250 ya yesu $250 o kabeli balinga $50 4 personnes $50 ce que c'est que yo tikala na 50 pour début na mtalinga intérêt na e c'est que yo tikala na 50. Eza pasi tant yo moni no kete non ça na sala lobela su mutu bote na kepa mutu bo kende na limemia bande ko bolingana te bolingara pe sila te bolingara sila te parce que mutu alingara mutu na ye abanaka nanu ko soutenir ye na misala na musala azo sala azo soutenir ngabo ko za la mama mo mero malewa rapeme na biso boy en tout cas pena fona banda lobela restaurant na ye on ezaki no soutenir ye no linga œuvre na ye de bino molinga la bino œuvre si la te boliaka kaka nde na kombo na ye en tout cas baba kuko amayele baba kuko bozaka ba intelligent wana avec beaucoup de respect que je vous dois. Moni bato a bongo baza bato mo boya otala te baza bato otala te botika ta esila ngo ye moko sala ta ba film na ba terre na yo ba jouer na bango wana bango moko ba booster film na bango ba lobelaka olieke ba pandisa ngo o bazo loba na bango bien bazo loba pour na ba intérêt na bango eza pour na intérêt ba shine na bango lelo okozana ranki na mutu kingana mais sila na mutu wana parce que okotisa kombo ya sila pourquoi okotisa kombo ya belle vie pourquoi okotisa kombo ya mutu bwe okotisa kombo ya bwe pourquoi lelo bato to yebaka ba icône ba sambo ya ko sambwa na minino kwa bana baso na bala mibalo lelo na président Masasi ka bamba asambo ya ko finga mana minoko na bino sans tenir que m souton papa Masasi wana banda ko sala théâtre e rabanda ka théâtre na ye wana théâtre mo benatala na ma cassette moko ko na chaka na ngo théâtre mo Masasi sala ka bourgeois lokwa mangol mabwa bando lia na pobo ezaki na eza na noir et blanc mais ozo sentir ko série wana je ne pense pas que bino bozalaka mais lelo lokolo tozo téléphone otinora wana bani ko fingo bani ko loba oyepe ofingi na yo ça tenir compte que otala lo parce que c'est ba fingeli o papa ba fingeli o maman parce que Masasi wana za na bana za na famille olobani président Lombeko toto lobana bisote parce que ya comment le roi sentir wa juba ligne wa juba ligne ba sangisi ba fingi pas zo jouer les sous na bella production mais c'est ça ko beba c'est ça ko beba na bato boko ko finga te boko ma ko finga journaliste tikala na place na yo ya ki journaliste comédien cinéaste tikala na place na yo lelo pe monga pe na kondana na nga pe bino moko ba artiste comédien ngo boko za na ba problème le ya famille ya cinéma boye na ngo na media to sala nango nini to sana ngo ni
Bino boya bo présenter biso ne ba œuvre na bino. Po biso to booster. Ba problème na bino te. Ba problème na bino te. En tout cas, merci beaucoup. Batinoso balandinga kubana na ibande bitino na suka. Il y a émission nanga, je dis encore merci à mon papa, héros dans l'ombre, et pourquoi pas à mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, mon conja bijou babi, l'histoire ya or, tout ce qu'il y a, Serge Vita, les bijoutiers, les DG Yannick Bolunza, Fabi Metal, yo ozana poso sala bateau na yo. En tout cas, benga na numéro non mais mo type Fabi Metal. Oh ça les lona, qui toko makas, papa nanata. Ya yo yango wana respect. La maman chérie, merci beaucoup pour nos commentaires. Maman Gina Mabiala, merci beaucoup. Ika Mamelina, merci beaucoup. Princesse Davina, Elena, David, voilà, Albicolo, non, c'est Camille, il était vraiment, santé, ça vraiment, moi, tout côté, on a c'est ce qui n'a pas tout CP. Décembre à Yango, on a le décembre à Yango. Mon habillage chérie, Paul Lissou, décembre à Yango. Décembre à Yango, on a ceux qui n'ont pas kawana. Décembre, Yango. Yo, on a nos abonnés, en tout cas, quota s'abonner, partager, katela mouninga. Parce que biso a tout fini raté. Katela mouninga, ekende. Et comme, mais bon, retenir kaka. Les lots, ceux qui mouchop, il y a du problème. Et zapo na yaya wana. Je pense que non, il y a, tara semaine avant ici, là, na vidéo, to la sabi émission, to zana mouchop, to sola, bon, on a vraiment, ça qui tout comme, castella kabiso, to linga ko sala. Oyo ba abonné na biso ba lingaka. Yo ozana posa kombo na we tanga maka s'abonner, commentaka kombo na yo e fanda na mutu. Merci beaucoup. Na sekate merci lingini. Na sekate. Na sekate. Ya botika na sika parce que na problème. Restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Actif Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.